Batelemi, ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon père Mosatio il ataka liansi yange katana. Nabituma basua yo kundisa ngai ya 5 ans. Jamna bamana modele tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Amange wa Mokusa, Kelima Boma, Giselle Irene Masiandoki wa Mokusa. Akusana kwanza muna wa Mamange wa bana poto balobi bato abwende tozo luka na communauté bomoni ndenge na telibino image o ya femme propre cleaning service numéro ya telefone ezoleka wana ndeko nanga kubuka na tebenga ezali copie ya kayu musala kende kosala cleaning na ndeko nanga kobanga eloko te o bakokata yo mbongo te mama yo benga na numéro wana ozwa musala na ya kitoko osala ozwa mwa chweke esala bien na libota bana Londres bomoni ba ville o to tielibino awa botanga yango soki ovandaka awa benga na numéro wana okozwa musala kaka pembeni ya ndako na yo wana tozo kende bongo tanga lisusu awa bomoni ba ville oyo yo benga soko vandaka pembeni awa okozwa musala balobi femme propre na makambu ya sika 2023 balobi fini ya bolembu kolala na ndako toke musala ozwa mbongo cleaning service ezo ede koloba teke soki bafutinga bakokata nga mbongo ya ndako awa bakofuta yo mbongo na maboko solution benga na numéro oyo cleaning service soir na bamurezi nyonso bamesana kolanda Irène Masiandoki TV c'est identité ya bundes o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki TV esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nan ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino beteli kaka ndezo boma bango ba na jiba bébé ngande mama bo s'abonner ba o déjà bo s'abonna bo partage ka boko zala jamais desi po biso to betaka masola solo aubergine te pe mafinga ele kakate biso to sala rande boulot merci na bande nyonso bo patientaka po na kozela mama Irène o bo partage ka o bo pesaka ba conseil nzamba lola asala bino bolamu pourquoi pas to pesa merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbango ya dorte Achille kapesa respect na mwaso ya mibla vende ndaku na Verchache la patronne Betty Mvwandu merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mwasi ya pembe balobi oya vie na nga Jansi Bolanga babe la televie na nga boma nga vie na nga Jansi Bolanga umela pembe na meta la brésilienne ekozanga ezali wandambu baziwa pi la brésilienne umela mwasi ya pembe ba mourir nyonso to pesa merci na yabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petayi mami la plus belle balobi umela barbina biso ndenge na yebisaka bino Masiandoki akaboye kopesa merci na koda mboka ya Willy Musheni to bosanité titi Gracie ya Bundesi banque merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama seke bien makasi la to penser na Lili Mwimba ya papa Oscar na kati ya France bat nos bolandaka mama Irène nzamba lola apambola bino asala bino bolamu balobi mame beteli ayaka kaka boy moi ba publicité moi ko lancer simande lisolo ya ke sala bien pour na vie na biso giboza mtunga balapaji babi boulot esala makitoko benga PDG giboza mtunga na kati ya Irlande potinda ba carton kala tete ozokanga container olingo tinda mbongo na ngola benga PDG giboza mtunga na kati ya Irlande na plus 35 38 73 58 16 10 na suka soko mabe benga biso balobi PDG giboza mtunga respect na kati ya Allemagne azo collaborer na petite sœur na Emily Tunga za na kati ya Frankfurt olingo
olingo tinda mbongo na ngola benga Emily tunga numéro eza pananga wana pona batu ya Allemagne. Merci pour la patience na fidélité na confiance. Ndenge kaka nazo ebisa bino bandeko boza ya kosepela parce que Eden marché na kati ya Londres akangi masolo. Olingo lesa bandeko na Kinshasa bo hésiter te. Benga biso za numéro ya Eden marché o futi mbongo na awa na poto. Bake ko livrer ba soso ba loso ba miliki oyo ko somba tie pa na bino na Kinshasa ko banga te. Eden marché kendara na commune nyonso akoma avec assurance azana ba moto azana ba carabien balobi Eden marché na kati ya Londres solution pour na ba diaspora lesa mboka. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité na confiance na ebisaka bino mwasi moka kitoko impératrice MK azala ka Autriche yom tozomi tumsengo somba super wax na Kendoland na Kende Belgique kake osuko vena nda okozwa pe solution na yo benga impératrice MK azana ba super ba mai nyonso ya kitoko azape na rapidité na poste ya kosamba ezate impératrice MK benga na plus 43 67 64 53 21 69 okoze moko impératrice MK zwaka ka numéro oyo tiango na WhatsApp na akobima kota na statine tala ba mai sipe ya kitoko tokende na Facebook beta kaka impératrice MK akobima mwasi moko azana business ya makasi balubi ba Autriche boza ya kosepela to pesa ka ba mama Valère ndeti impératrice MK en tout cas musala kitoko. Merci pour la patience et la fidélité, c'est maman Irène balobe beteli karandezo boma bango ba banaji ba bébé to pesi mama ni sunda na kata France fantaisie na la tizaye ba lapa kabelo za ya grâce rare na kata Londres. Fantaisie za ya mama ni sunda azana mideli nyonso ba fantaisie o bozo mama Irana zolata oluli yango ko hésiter te benga biso mbala moko o benga mama ni sunda o commander fantaisie na yo. Voilà, merci beaucoup maman Irene elle kabino masola solo biso to beta ka yo bergine tendenge kaka na ebisaka bato balandaka mama Irene masendo ki identité ya Bundese. Voilà, merci beaucoup biso na memeli bino leza solo moko ya pasi pe ya mawame ezana ngo mulaiti. Ezana ndeko moko ya mwasa na kati ya Luanda bengi mama Irene beta liso nanga pona koyebisa batuke ba mama mingi ba bebisa ba vie ya bana na bango. Mama Irene ngana zana ngola vie nanga eza ya kubeba na luki ba pasteur ba prière eleki mingi na bomo nanga mendenge na zabui na komi na âge ya 45 ans na kati ya Luanda na zana mobali te mama Irene na zape na mwana te vie nanga ebebi kaka boy pona mbongo pona mama oyo aboti biso. Mama Irene mama na biso abotaki biso basi misatu mibali 4 to bota maki lokola 7 na libomu ya mama na biso. Mama Irene to bande ko vanda bien na ba pasi. Grande sœur na biso ya liboso azwaki mobali wana azalaki na mbongo azalaki mutu ya kote ya Katanga. Mama Irene batakatanga bi mama Irene mobali wana azalaki vraiment na mbongo. Grande sœur akendaki libala. Donc grande sœur akeli libala mama Irene eloko ne bande ko lekana kati famille na biso pona beta lisolo eza na mulaite bana na nzambe ba yoka ba partager tant tout le baka Jésus Christ revient bientôt. Il y a des batu bazo souffrir lelo na sena mabele oyo à cause ya makambo moko leka 20 à 30 ans passé mais lelo bazo souffrir nango lelo mwana mwasi ya mwasi ya mukolo libala ezate mwana te akomeka na vie ya kozwa ba copain. Pourquoi lelo leli vie na eto beta poto pesa ba mama ya kilelo conseil tango za na bana foza na vie de prière makasi loko tozobete nango sete na communauté. Mama Irene naza na kati ya Luanda na komi na suka na koma kolanda ba prière na ligne na koma ko sambela pamba na comprendre que vie nanga mama mutu abebisa yango. Mama Irene ton ya kendaki libala mama na biso a livra kanga pa ya nanga to kende libala ndenge za yake kobala amemi leki babotaki akendaki libala moko ya bien. Mama Irene to komi na ndako ya nanga tozova na mbala zalaki na mbongo. Mama Irene eloko ni komelaki biso na ndaku ya nanga zalaki na zemi ya munene makasi asalaka malaise mobali na jwa ke na hôpital croyant que kobota nzoka zalaki na no prêtité pa bote zaka libota liboso kobanga nga tolalaka na ndaku ngai na bana ba cousine kaka ya ba mobali ni bale. Mama Irene papa na aya abenganga na kimia nyonso amemanga na kati ya chambre na bango eska balalaka na grande sœur. Mama Irene azwa mbongo atana mbeto alobi na nga nazo sala yo makambo na sala kaya ya na yo oza deja mwasi ya mukuma Irene na boya
papa na forsa nga na boya butu mobimba na lela na boya toka alemba atikinga na tika na mbongo mama Irene na tongo na ke pa ya mama na biso bolanda lisolo très bien tango beau-frère na nga bimi na ke kofunda nga bi mama tala makambu papa ninga sala to bande ko benga e papa mama lobi ko yebisa yaya na bino makambu oyo te soki ya na bino yebi yango soka silika bomi libala okomona o to kosala yo po biso tozo dépendre na yaya na bino mama Irene na mona ki yango normal te na bi mama na kovanda awa na kozonga suta biso ko kovanda awa vanda mena yo kange pa yaya na yo te mera na tikala ki pa na biso bolanda solo très bien ton grand sœur auto hôpital bota kite zeka ko banga pasi liboso la ki hôpital ba ke ko sepa mobali ni atuninga balobi na zepa na biso atindi mutu aya kozwanga mama Irene na boyaki alobi na mutu aza posa swana mama biso mapona nini akini mama na biso abombi mais azongi alobi il faut zonge pa ya na yo azasu na mikolo bete faut za pembene po osunga ye mama Irene ba gangelange pa na biso babimisanga na ndaku na papa na biso babi il faut na zonga na papa na bandeko na ngai ni babi il faut na zonga po mobikisa libota ya mutazuli bala mama Irene na zonga kuna tangu na komi bofa bandi ko forcenga loko asina funda ki babaki na lobate mere na mbongo balakisa kinga na sala ki yango une fois na beau-frère nanga tangu na sali o mere na bande ko se sentir kaka mabe pona yebi na bomoto na ko sango te paza mobali ya grande sœur nanga bande ko bolanda masoba ba viva na vie ndengo moni mwasi no bala wana ndenga koma ko sambela papa tika ye asenga kanzambe ba pardé bela sala makamba mine na via bomana mutu ti bovanda ne bongo le passa moi si pona robeta ngweza la kankele meto bo angona maboko ya Yesumasia okwebisa mobali le passé lo mame lobe ko bonga ma injure ya vie ya discussions boso na ndako soki balala yo pa mobala ya na yo ki me pa Yesumasia mama Irene na bande ko sala ngombala moko na bangaki nazalaki mal à l'aise na moni akomi sango lokola habitude azwaka nga na zonge pa na biso na ke ko yebisa grand frère nanga grand frère nanga bi mama lokola lingi yango te botika ya vanda kaka awa azonga susu te mama na biso lobi biso pe na famille na biso eza nango mabeti soki mobala ya azana mbongo normalement akobi mane meme na baleki ya basi nyonso pa na biso ezalaka nango normal tozo batela kaka mbongo na biso yo ne plesi mobala ya no ke kozwa mobali mwasi mso banda ko dépenser mbongo wana mwasi wana leka yana mino esprit yana mina tika libaya na yo bolia mbongo ane tourner na famille olingi nini papa sabi oza mayele te kendo ko bongse ba ya na yo mama iranta on azongaki na sali 2 jours grande sœur kende ko bota mama iranta na koma kinde bilanga ya beau-frère nanga mais nièce nazaki na ndaka touchera nièce na été beau-frère nanga abandi ko saka nanga e koma ki vraiment ya koleka akotisi nga na sentiment ya likambo yango po famille bakomi ko apuyenga mama Irene na yaki kozwa zemi na ndako ya nanga na kimi na ke epa ya mama kulutu na biso na njil tango na expliquer mama utabi oui mais zemi okoki ko bota te il faut ba longola yo zemi oyo na ko benga leki na nga to longola yo zemi loko ya ute ko bota skaze su na besoin mutu bazwi susu ye o nga na landa ba tinze pa ya grande sœur na biso bande ko bota ba famille ndenge bebisa bana mama na nga na papa na nga ba yebi mama Irene grande sœur nanga kenda kuna akomi susu kola la grande sœur nanga tellement na moni ki grande sœur nanga tout le temps na voiture na beau-frère lokola nga da na komé ko yeba kasala rabona komaki na bazua na lobi vomi azala mobala ya bima kaka nanga makoki ko bima susu na grande sœur o nga na landité po nga zaki lokola leki mama Irene na yaki ko tuna grande sœur so le grande sœur nanga lobi yo pa sala ko nga abi grande sœur abi yepe asala kaye ba mamba loba na kaka bongo bande ko botala ba famille botala masolo to kobeta mokileza na masolo o nazobeteza histoire vrende kwa mwasi azalelo na kati ngula abima Kinshasa kenda ko luka vie eloko moko marchaka na vie na ye ezate mwana mwasi wana bakenda kolongolisa ezemi balongola ezemi bien problème ezata kufate azope problème à gravité mais problème ezana vie na ye atikala susu kozwa zeni mususu te na sima wana grande sœur manga botaka bana mibale na mobali wana ya mutambo mama irende nazo ba mibale wana bakufa bolanda histoire grande sœur na biso oya bande ko bimane o nga na landa mama irende nazo lo baboyi grande sœur wana akenda poto akoma na poto mobala bengse libala e marchate
grande sœur ti lela koma ko bota kaka botina oyo abotina o via grande sœur eza malonga te talanga déjà naza na ba 40 quelque c'est grande sœur na poto zo ki ba 50 azana poto ti lelo grande sœur nanga eloka malonga ezate aboti kaka na mibali mutako bala azate bota masoto obeta mikolo ba famille toke ba temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt maman Irène na ki ko comprendre loko moko temps na ko mwasi munene na vandisi mama bisonga bi mama tala age ndenge ezokende nga naza na libala te ye o alandi na libala malonga ezate grande sœur azaki na libala ya mutambongo lelo mutambongo wana za sute akufa bana botisaka grande sœur mbale bango mbale bakufa grande sœur lelo koma na Kinshasa muta maladi mbongo ezate tobongi pete na vie mama pourquoi makibiso na nzela ya mabe mama lobi yaya na momana mobaya zaki na mbongo bande kosunga biso so libana liba yebe bakitu ngato kende wape mama monte ka bande kosunga biso meti le to bongi kaka te grande sœur azongi pa na biso so disant moi ça mutambongo bana mi baya botaka na libala baseka na poma santé bana na bakufa mobali nga mutambongo ye moko akufa grande sœur le la ko mukolo ya na biso liboso azana Kinshasa et pas ba parents na panga ba parents oyo papa bota biso akufa mama zati lelo ba pota na ba vanda kuna mama Irene souffrance c'est comme qui ya makasi na baki fona bimana kenda ngola na kende koluka vie mama na ya ngola mama Irene tango ngola ezaki na mwa malamu ba ninga bazozo ata ba visa pamba ba kende poto ba tuno tokotaka na ba ngola génération moko bazaka na poto mama Irene do na zana ngola na ndenga ngola ezobe ba mega na kota ngola kala na zana ngola na yaki koluka vie pona suna Kinshasa mama Irene rien ne marche vie nanga ezaka kana mbilinga problème si problème mais tango na komi mama mbana kwandi ko sosola le passé na biso ezalaki mabe ba mama na biso batambusaki biso mabe ya mwana pesa conseil na communauté na ba mama to ba lekyo babimaka na mibala baya na bango batika ezali kambu ya mabe ya ko iko kabola mobali na leki te mama ko iko bakabomba na mama ni chose grave eloko esalanga pasi na yoka choc beau frère avant kufa akome ko bima na mama boti biso mama ya mukolo bongo mama Irene po yoka sentiment nini bofa zo bana mama biso papa na biso azana na bomoi biso to viva viwana e pa na biso bofa na biso sasa na ba cousine na biso bofa na biso mbongo ne sala ki alala famille mobimba même bana quartier soza kitoko au bima na yo mama Irene ngai nde na grande sœur auto la vraiment ya na biso bilanga ya beau-frère na biso mama Irene mukona yo kaka ki beau-frère alala na mama Irene na lela na mona ki wana za suki ndumba te abanda ki ko sacrifier biso yango vi na biso ebeba alala na mama boti biso alala nanga alala na grande sœur nanga zaki mobali vraiment ou abala ki grande sœur alibuso mama Irene biso baleki na simalala biso ba cousine kutu kolobate biso na bana ba mama leki mutaza na vie ya malonga azate biso su vie ebeba mama Irene eloko esalinga pasi ti esalaka nga pasi abima na mama na biso bofra alala na mama mukolo mama bimisa mamuka lala na ye mama Irene na lela na ba mama abanda kolala na yo wapi mama lobi ususu awepananga so yo skambonga kolia tamsepa na yesu kibine bozate mama ya mukolo mama botelio mwasi mama Irene ezalaki nini poisa la faimo bimba bongo faimo bimbiza sacrifier pona beau frère makambo asala mama Irene bande kunya so mibali via malonga ezate misala ezate mebakenda classe mibali minene moko abota kaka na lupango atonganda kwa kaka na lupango famille abotaka mwasi kaka wana musu akenda kofutela musu atanga mima elele kamera na zaku na sensité la mukila nzambe biso société mutarisi vie azate menzamba pesa kana ya libala ya malamu me mobali ndakuta makina azaki na misala ya mabe mama Irene mbongo na esala ke alala famille mobimba yango ba famille lokola ba famille otozolo bela mokili bazali yo mutozo landanga peut-être na bo mwana na yo ovanda ke pa ya grande sœur na yo mobala grande sœur no asimba yo peut-être pe grande sœur no ayebite lelo za sumwa na muketo za mama banda ko bondela pona likambo wana oui
vi na yo pourquoi ezotambola mabe, pourquoi loko bato basalaka na pete yo kokaka kosala yango te. Tala le passé, le passé na biso ezokanga biso lelo. Na le passé ya parents na biso baliaka manga na bango ya mubesu, balukelaka ngo mungwa esalaka mwa fitiringi na ndenge nango. Mais biso victime de lo minu ngai via malonga ezate, surtout na bana na nzambo comprendre de Jésus-Christ lelo. Nazobeta sete botala le passé na bino otambola kandenge nini. Ndeko nanga olongola combien de zemi na vie na yo. Po bando senga nzambe bana lelo. Le passé na yo oboma combien yebisa nzambe. Po soki yo bosa na nombre bana oyo boma nzamba lo la bosa na nombre te lo nazo rappeler o kaka. Ezana ba fimi tozomona babima bimana mibala batata ya ba mama na bango. Babima bimana ba mibala ba yaya na bango bazalo na poto bazwa pe mabala. Ndeko nango komona kobala pe ozobota me bana ozoboto mono boti mwana vizengi. Omona kokosala difficulté o bat basana na pete ozwaka te. Osimba mbongo viesa kandenge zalaka me omona kaka obala. Mobala ngano bala innocent yebite yo bimana tata abota yo. Azwa ya tiona ndango. Tala via mwana mbala tanga azwa ya tiona ndako ndenge vina ekuma. Mwana mbala koma kobela bela. Mwana mbala koma na ba problème. Obala mwasi yo ndeko na mobali musale marchaka te kima pa yesu masia. Mibali mbazana poto mona kola koma mukolo bandefa pembe aventurier. Tila azaka derrière basi. Vie eza stable te. Azo telengana kana se na tango oyo. Azana mwasi na ndako te. Papa yo na 50 ans leona no bala te. Obala na 60 ans 70 ans. Pe bando bota na âge nini. Mibala 50 ans na poto be bazama ngo stable te. Omona tata mukolo 50 ans vanda ki pas grande sœur na et ça fait mal na poto. Papa tala bo moyi na yo. Okola kandenge nini. Bo zape mibali bo simba ba nièce na bino. Bo bima na ba nièce na bino lelo bo comment vivre na botutu. Et là que zo marche te comment loko comment eloko mo na mutu lelo raisonner za mutu ma olobi bien lobo lobi loko mutali boma lelo bundi lobo zongi normal pona ni o simba ba nièce ba malédiction yango ezolanda bino temps eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt kozana musala ozana voiture ndeko na ko beta tolo teke ngana vivaka bien keba peut-être que za ne loko moko na vie na ye kangayo o esala ka kozanga kimia pona mabe sala ndeko mobali tala le passé na yo. Mingi bovanda pa sœur na bino, bovanda pa cousine na bino, bo simba bana ba sœur na butu, bo tiatia bango ba finge ba doigt. Mibala bongo bazana poto. Lelo to balani, problème si problème na famille eska to vandi, mabe uti pa no papa tala le passé na yo. O viola combien de filles? Yo. O longoli sabasi combien zeni? Combien de baso la kama bala o balate? Combien de basi yo le lisa na vie? Bande kolanga to sakana na vite. Mwana mwasi azana Luanda azo vivre, mais vine eza malamu te. To banga nzambe. Tozoya kosola masolo pona kobla musa batu na communauté. Pona koyebisa batu ke temps eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt longwa na distraction. Biso nyonso toleka na mabe. Mutaleka na mabe te na kokola na azate. Le passé msoto tsiango na mesa batu bakolinga biso te. Mais eza trop tard te. Nzamba limbisaka lisumu ezali rouge lokola ngola. Akomisi yango pepembe lokola neige. Po aza capable. Yambola. Tika nyonso na kombo na Yesu. Tambola na kilelo. Nzamba lola opambola yo. Yo mutozo landanga tala le passé na yo. Yo vinezeka mosinzo na mibala ba camarade. O lelisa ba camarade mingi. O botana mibala ba yana yo zana mwana uyebi vraiment ke mwana oyo. Tata na ya zali beau-frère na mobala grande sœur nanga. Lelo mu ya na koma kolela. Via ya no ebeba po yo mutoza cause to base ya ko bebisa mariage ya grande sœur na propre. Mwana mama na yo. Ata mwana mama na yo te. Mwana ya mama leki na yo. Mwana ya tata mwasi na yo. Lo nazo rappeler o kaka. Kobeta tolo teke na tsaka kabelo nanga mafuta nanga na pakola simba nanga mama nanga keba santé pona ni dérange akota nyonso pona ni malade batu babika kana yo bika kana ngote est-ce que tambola ka bien Satan zarisé akoka ngone loko moko ya mukie na vie ya ngwele lisako butu na moi matikelo nyonso ya kufungwama. Oui, nazoko sayote to banga nzambe. Nazo betela bino masolo berginte. Ndeko apesi na solo azana ngola. Mobala yana zaka na mbongo alala na mama bota bango bandeko ona zolo bana Kongo salamaka ngana yebaka vie moko zaka na mbongo na Kongo vie wana abande kolala basi nyonso na quartier na bango sora konti na lopango na bino aolala bino na mama abino batmi ba olandanga ba viva ba via boye na ba quartier bazala
lelo sora ba vie wana ezala mabe. Même bana vie wana lelo bazaka na via malongate. Ba via bongo baza. Via na kombone aboma nyonso na quartier. Do ba fi nyonso a quartier wana. Vie wana alala ba mi yebi pe ke vie alala biso pia biso mbo. So a kote le pont na bandi na bino bana. Tina mama se boza pe na koko bota mama bino na koko. Aolali. Do ya lala na tembe. Yango nazo seka bodio mo rezo le canal mal ezo bomanga na oseka ponga na beta masolo abongoti. Bodio neza kote ba colonne arène ba bot mera nyozo beta tra masoan ke la saleté boda ke ngwa. Bodio mo ga salité zo beta manalmana batalman bozo ki sa batalman sonien batalman bo sola ma be ba mama allemande tonto bi allemand tout ça en général ba vie nyoso te respect na basi allemand. Po biso za rapena na buzo ba meto contrôlera mo buzo ba na biso arène Cologne, Dortmund, 3 villes wana. Nazana masweza na mwasi mo na Dortmund. Aosa ki bula moko ya salité na Dortmund. Toya. Toze la permission mobile. Kalate bo kabwana. Toza dossier, to patienter. Mais bodio tozo yoka. Nalandi on pas ya cœur sensible. Nalandi on pas ya SCD Panama. Nalandi on pas ya HM atia on est sur HM patiango. Na seki. Pas esse même na commenter na commis c'est grave. Pas kolo matière. Ba audio le kanalman eza makamba soni nga batu batindeli ngango na ba photo ya mibali na ba photo ya basi nyoso batangi ba kombo kuna mutu mpena lukeli nga bi mama ira nyoza na Allemagne tala boy photo nazana ngo bandeko nanga photo tala na obaki mwasi nani yeyo mwasi pepembe na kabelo mwasi nani yeyo na tunie mama est-ce que basi nyoso bozo citer na kata bodio oyo boza sûr vraiment ke balala bango bandeko boza appel à respect. Au moins tant bossa la bodio musu bo cité ba no ya ba mama batu na kata Allemagne. Bossa abiso soni. Na bodio wana baiza na ba innocente baza na kata o alala ba ngote me ba cité ba no na ba. Na kata ba audio wana c'est chaud. Mais o ba lala ba ngope solo baza na kata audio. Mais to bossa na te réputation ya bato bozo tanga ba kombo. Na liste ya mutu alali batu nyoso wana. Ye mobali mutasala ki liste wana ye moko. Pour ceux qui mobilité mutasala ki mutasala liste wana c'est que liste exa non considéré na communauté. Comment yo muto ko ba ke garçon alala mwasi kingandi to boyite balobi garçon ngaza na réputation mabe na ngotko cité na nga non aiti selon bata côté na ba mais ba mama ya Allemagne tozaka na dignité mais basi Allemagne tozala fier moko na biso par rapport à basa ba pays mususu na cité pays morté mais basi Allemagne nazo ebisa bino biso tambola mingi tozala bien basi Allemagne tozala bien bona ndande ba finga biso te respect na ba mama nyoso akati ya Bundes lo no défendre mboka nanga Allemagne Bundes ba mama Diren Cologne ba mama Berlin ba mama Dortmund ba mama Munich Arène boya Frankfurt boya. Surtout quand on a Frankfurt, ba femme de valeur, bo se trompate. Na ville à Frankfurt. Bo ça la coûte buzo na Frankfurt. Bo so meki bata Frankfurt ngana oya. Ba Mannheim, ba Ludwigshafen, ba ville ezebele na kati Allemagne, ne ko défendre ba mama Allemagne. Buzo beza partout en Europe. Oui. Mais na kati Allemagne, ne va citer ba ville, ba touchera mingi Cologne Arène. Na comprendre un phénomène en outé c'est que ba ma Cologne Arène to meka obongisa mwa muki ba audio ezo bima côté na bino ezo sala soni ko ba ko citer ba ko ba zu examen d'état ke ba la ba musko ngana tout na batu ba la bino ndeni bo lala na gato ba la bino bêtise ba mama to za kana valeur moni mobali akoza na malade tanga zo sangisa bino bobo mana mibali anda ku ba innocent ba okufa botala bana. N'ébite garçon bobeta to la bata sala wa finalement. A gagné combien? A homme d'affaires ya niveau nini? A lekina ni na mbongo. A iba combien? Poto eba ki muibi na ye na gouvernement ya bomba combien na banque pa dollar la basi. Et a buzoba. Ba maman Allemagne respect encore une fois. Botika komi sambwisa. Botika ko citer ba no ya ba ninga na ba audio. C'est pas bien. Audio wana mingi bazana kati bazaba innocente mais oba lala bango pe bazali fona kende bongo mais mawa na mobalo akolala mwasi afongoli munoko pe somke na lala na voiture na sakane la soko moni mobala zobeta disolo nga na lala la fi wana fojo ngoto bobo mbendre
moni mobala bula so niati moi sa beta te mobali nyoso ke na la petite wana lokuta mibala buzo ba complexe o senti ke mi pendo pona nga non mibala so na kisa ba zai ba voyou ba shege miyibi mibala salite akolinga moi cité mais tant akomi na poto azui moi tant so maman chemise a malonga aluki moi libanga na musique kombo yokani na bafle amonia danger pone on la basi nyonso ba tantu na zo benga ba ser na Kinshasa basa kilo ok awe ko revete même na commune na bomba sa bomba zalate na poto azu facilité au sala musaba futeta 1500 1200 euros na musala bando sakanela bato mobali yo lali mwasi bo lala ni boyoka ni bilengi mobali pena raisonnant yo to lala ni ngana yo to sepelisani oye ko beta ko lalanga oza soni te no kanti mwasi ka mutasambwaka mobali pa sambwaka o mibali mingi na poto bazaya ko samba ba plus de 50 ans bazanga bandaku bavandaki pa ba yaya yo na poto sans adresse liboma otara bilamba na ndako bato ozana ndako ya no so ya no baboye pa mobali na yo babengani yo na minute wana okei mko ya ba bongsana mobali ne sozongi yo 50 ans ya buzobe ya bêtise pona nini biloba loba bozanga charisme lokuta makasi miyibi ba voyou ba kuluna ba illettré bokenda classe ma bena Kinshasa ba mal élevé boye na poto bokomi ba yanki ba boaki yo na musique obimi prêtre okomo linga basi bilalela mwanza na bino basi balalala na kamwa bino ebi mwasi pona olale mwasi pe mufuza na charisme bino mona kolala mwasi ro mukie kanga ire na boyi nga mutazipe nga na lala irene te nga mutu tolo baka lala irena se trompaka kosa makasi arevaka lotaka amona kandengo banda tolo ba n'importe quoi nga muta lala nga zaka te nga mutu nyoso ala nga mobali nga so pe na bimino mobali to staffe pe na bolingo ezate ko olala ngande olalingo ki atayo nga matela nga dra no pe ofinika ngola lelanga buzoba ba mama alman nazo beta lisolo kara mena beti sete ka kotoyo to mi pe sa valeur to tiana si odiezo ya deuxième eza troisième eza ba komba basimbo osana bozo tanga bazaba sa mabala écoutez bino cher ba mama o bazo tanga ba kombo na bino kuna ceux qui boza ba innocente conscience ebi ko lala na mobali wana te ko se déranger te c'est que bato lazana complexe na yo conseil na opesoka yangwana ezo sala soni botanga bakomba bato na facilité nani kingandi mwasi nani oyo yepe balala ye nani oyo kingandi yepe balala ye boyebi nani kindandi mwasi nani balala ye na ex n'importe quoi siko liste wana mobali mutapese ngo mutu atanga to mutu mutakaniseli batu bazana kati kitorote esopa makasi réputation mutu basomba ate ya buzoba communauté congolaise na kati Allemagne ba mama na ba papa toza na valeur eza kitoko te to mi bebisa na ba réputation pour rien soki bozaki makango na mutu bokabwani simbite mutu mutasala vina oui ça fait mal likambo abodi ezobima ebimi sikate année passée to sala sous émission batu basala nga na sala ngote mais ana mama moko abenga kanga bibi na sala émission ami yebi azaba kote baba makamba salto ba bibi na sala émission na ndimaka na osala mena mimaka ye ke yo follow ba yo moko alakanga na cœur sensible na ligne azonga ti na bisenga beta masona lo yingiti soko lingo sala émission pa na nga bibi yo moko oloba ipa na nga na otuno ba question na yaka biloba loba na obebi sa réputation mutute surtout ba mama Allemagne na linga bino makasi ponga na Allemagne na ko sabino te na kati sa Bundesliga zaka aimer na ba mama mingi surtout ba mama miniki na mboka believe en twist ba linga mama Irene ba mama ya Berlin naza fier na bino makasi na zora bapel ba mama ya Duren en tout cas respect bien que buzo beza partout ba mama Duren bosola ndanga bien ngazo ba kade uta Duren ende na vanza Duren penze yi respect na mambongo nzamba lola pambola mama chérie nazwa ka ba kade uta partout ngana vanda ka muta Dortmund atindi biloko Rita Chimuki moi c'est papa Moïse respect biloko yaka naza aimé makasi na ba vie ya Allemagne tina vanda be nazo rappel ya cardinal Wagio abenginga
petite sœur to sola respect na papa na lovette e ba vanda na batundeni viens na video comme ça sola titi Gracia bundes banka sola ba sola ndeni na vandi boye nga maître Makonda na kata Stuttgart respect maître Makonda abenga petite sœur sola kitoko na ndenga bien ba man to meka sola na vandi be mona moni peke Hortense Kapula ya Ogi Kimafu petit sendeni ça fait longtemps ba solo la rakaka sko basi bongo na kati Allemagne bino bo sa buzoba na bakombo ba na kati ba mboko yo na mboko ya Allemagne ba viara biso bo mitungisa te na Allemagne to viva kitoko respect bona bandara bien bona bakara bien vrai job bona ba vrai chéri na kati Allemagne ba vrai chez bwana ba vrai Dieu na kati mais pourquoi beaucoup na buzo ba boyoka na ba mboka pembeni bo même on Allemagne pourquoi et ba maman colonne arrête bo changer comportement pour ni enyoska ville na bino kitoko te arène colonne pour na enyoska bino tala bodi ezobima ba ta Londres bazobenga ba tete mama irene Allemagne sana kindumba boye tata mokala libasa mabala 14 ngabi papa bokende kuna na arène na colonne awate côté na biso mambani za la raté comment mto rola la ba 14 15 yo mutu moko postate ezela yo buzoba na mibali oba bimisa bakomba basi balali botika comportement na c'est pas bien kitoko te te batutu mibali mo ba sans charisme mibali ba pantalon mo ndé mo mbali taille mabe taille mo na mbali on dirait un somalien on dirait érythréen mo bali passé mo bali mo bizarre azanga sens po mo bali pena ta veste pena to mitia pena veste mo bali pena mo libanja propre. Ok, vous batanta ma bandina linga mbala ma bandinga suka. Mbala mo libanja propre ba vrai Dieu mikolo bakolo ma bandi. Ino bo finga mbala ma bandina soni. Mba bogara nyesu mikolo bakolo ma bandi. Ba vrai Dieu mbala ma bandi. Mbala pela mo libandi mo propre bezanga tâche. Ma chemise à bien. Bora mo mokase mo mbataki toyo finga na katelmana na kara bien salaka. Mbala Allemagne respect nga lo va bino makasi ba venir seulement. Respect. Voilà ta bien selon biso basi na bino. Bona bakara bien selon biso basi na bino. Bo sala misala bien na ba contrat na bino libela. Na kati Allemagne. Ba vanda na batunde ni botika ba fi Allemagne. Botika biso ba Allemagne bo diwane sala kitoko te na communauté bata arène colonne. Bozami kolo ba plus de 40 ans mais ki bula bazo tangara bino. Na komba fimo na yoki kuna to solara et ceux qui ba lala ya so pa koseli nga na yebi boaka batu en tout cas na suki awa na yako pesa bino conseil pona ndeko o yangola par rapport à vie na ye ndenge ezokendela mabe makasi pona nini ba lala bango fe bumba na mama bango telaka ko lala ngonde ko mo bama banga masute nakoba ke balali muntu eza comme ne le ta balala la 14 basi ya mabala mobala ba on a facilité yo mobala zobeta tolo la 14 basi mabala o mote ko vino na danger okola la mwasi ya oyo ani mbala zuwa te mais est-ce que wana kuna a permettre sambisa mwasi na ye yo ba obeta ba diction ba fino ba vidéo so ba menacer so itata so na France so yo apina o comprendre depuis mamba ce que tambusi mwasi ya oyo olalai mobile nazene mutakini ala ndio te bongo wana aussi pour to sambisa réputation maman mwana le bana na ye au moins on ba kleno ba poison na pete basuka tabino ba pota po biloba lobeleki bino mingi kitote butiana si nzamba pambola bino ezaki justement conseil ko tna lisolo pour na ba man parce que dio wana bo arrêter onam ezo dio mo ya salité audio ya nkele makasi. Comment tu as la liste à citer bano bato ya lala ata bino moko normal mutanga la bataza no ndeni batine nga photo bani bale na otuna yeto ye ya mune to le muke ya mwindu to ya chocolat ka bato mbola la bato mbalo de na mwimba mani on peut se liboyer puis se ndeni bimbala on se na tika na kaka apo kumisileki si utika bien ndama pambola bino Tokutembasi masoki mwana moto azongite mbele membe limamba olala batu mingi na bodio ba lokuta moko pardon Pesa Buzoba. En tout cas, merci beaucoup pour la patience et la fidélité. C'est Irène Masiendo qui identité ya bunde. C'est balobi oh maman abune bete lindezo bumabango ba bana jiba bébé. Nga beta masola solo ato beta kobergine te pona kosunga communauté. Biso c'est la proverbe 19:20 na sungi kaka. Bien que moi méchant côté mais pour la réputation ba maman allemande en tout cas faut na défendre bino.
ba Frankfurt ba lumfisa ba manai ba Cologne ba tozana biso basia bundumba te même Cologne wana batamala mubaza même RNC to koti bata basia bien basé mais to ba ke basia Cologne bozo mélanger non na Cologne ya basia kano baza basia posé baza na Cologne basala kana bango mabeti mais oto yoki na bodionde esali pasi mais nazo yebisa batu bazo yoka bodio ba koma museza na kati balala bango balala na bango te bazo na bango ba innocent nyonso boya boyebisanga ke boza ba innocent na kati audio wana soki pena conscience non eyebi ke yo basala eloko te salela conscience lukanga bo ba photo nyonso batindi ba komi pena photo oyo mwasa kingani ba kombo so batenga batinga ba photo moko pona pribi yango nabi so pi ba photo ba so batenga ba kombo est-ce que c'est vrai pena bango so balala bango na kabelo ya jaune blanc boye et donc openga yira na yebi yango na yepe bebi ke muto asali liste wana amakasi kotindela mutu 18 photo nyonso bien signé na kombo nango et puis azo préciser na lobaki mwasi ya nani balala peye kombo na eboyi azali ex ya nani oyo yepe balala kombo na eboyi na zana ngo bandeko so na lotena ba photo na otumba mboka yango muto oza na liste kuna soki boza innocente ni bengela na longo la photo na yo kitoko te pona ko ino ko na mo bete solo te pona mo ngeza bizarre na moni na ban ngamo pa na ebiki ya ngai isko non plus bien ndeni na bato nga na yebi penza na ko banda ndeni ngabi na yepe yebi ngabi atayomo ya solo mama ibalala ngabi ya muselo zino ka ko bibisa reputation ndeko na basibo est-ce que ça sur balala bango eza mawa nzamba kanisela bino et comment moi zo sala mabe ou mena sala mabe pas zo sala malamu au mela tokutani balasima ce qui moi na mutazongi te bye bye bisous. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère ba benga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant kozole biloko vitamine ya bakambu nyonso donc nazo ko sonde ko langai o komi musama ona zika ona luka mutala mbelangai c'est fini no more tears no more cry mère loboko Tisha service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc ya senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa aye alami pena libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika yango ndeleki ok yango